Très bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Obéla Congo. Votre émission au Bomessana vraiment Kozwabiso chaque jour. Nous sommes toujours dans la province de l'Équateur, dans la ville Mbandaka précisément. Nde toko continuer kope sabino vraiment ma information, nde toko continuer ko sa labino musala. Dans ce plateau improvisé, je reçois pour le jeune notable Joël Ilangila, le défenseur des Équatoriens. Na yé vraiment toko pe sabino ka ndenge to pe sarabino kala. Tika to pe sa merci na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Merci à l'Équateur, mon père Mbandaka, ma mère ne tombera jamais. Merci à l'honorable Dieu Banza Londolonguya. Balobi, Bana Mbandaka na biso, baza vraiment ya kosepela. Action et rekende malamu, tozongeli misala. Bobe nga biso ba numéro zawana, ba conseil na bino, ba suggestion na bino et kosala biso bien. Awa, toko pesa vraiment nyonso ekoleka na Équateur sans kobomba. Ba vérité zo bima wa. Bofanda, bofungola mato iboloba ilangila leki ebandi. Ka ndenge bandaka, toyaka tokotelaka mutu te tolobaka vérité, nde tokopesa vraiment ba équatorien nyonso fanda liboso ya télévision lobake na ye koyoka vérité ya mboka na ngai. Les gardiens des Équatoriens, bonjour. Bonjour Mopanzi Sango, bonjour balandi nyonso ya Front Commun Télévision ou bamesana kolandanga mbala na mbala. Très bien. Bonjour na bana nyonso ya Équateur ou bapesanga confiance na lobaka makambo na bango toujours bosembo. Pe bonjour na bande kunanga nyonso ya République démocratique du Congo. Pe na sukisi lisusu na bana nyonso ya seti territoire ya province ya Équateur. Voilà, bana nyonso ya seti territoire ya province ya Équateur to pesi bino bambote. Mona mboka Joël Ilangila ozaki na ville ya Kinshasa na lombango ozongi na ville ya Mbandaka. Oui, voyage na yo mbango wana nyonso yo osala. Oui, ndeko journaliste nazalaki na lombango na Kinshasa. Soki na zongi rapidement Mbandaka parce que likambo ya malamu babombaka te. Soko lobio banda kobomba makambo ya malamu ça fait nzambe akopambola te. Tango nakoma Kinshasa rapidement mwana mboka son excellence Marc Ekilali Kombo oazali ministre ya transport, voies et communication et désenclavement, ministre na biso ya Équateur au chef de l'État a remercié bana Équateur ndenge to déclaraka. Azali toujours ko continuer makambo ya malamu. Abengisaki ba joueur oyo bandai ko souffrir na Kinshasa. O balingaki ba kenda compétition na Lubumbashi malgré compétition yango ba organisateur ba salaki makambo malamu te et puis ba équipe presque nyonso ba kenda kité. Son excellence Marc Ekila azwaki bana wana ya basi na comité na bango mobimba a loger bango. Asilisi ko loger bango, abeti bango match moko de gala, match moko ya fair play pour na ko encourager lisusu sport ya Mbandaka pe ya province ya Équateur. Très bien. Abeti bango na centre Nganda tokendaki pe match yango o Bikoro e gagnaki Bolenge 3-1. Na sima wana ye ko ebisanga alobi non mwana mboka Joël Ilangila moto oyo population a sa confiance, il faut okende o accompagner équipe oyo. Parce que bazali d'abord banamike, bazali parmi bango ba mineur, il faut bazonga rapidement balanda ba examen d'état, balanda ba examen ODG bandaki, mais bana bandaki ko traîner na Kinshasa. Na manque à transport. Na manque à transport, manque à logement, manque à makamonyos. Mais makambo yo zolo ba ya logement oyo, zolo ba makambo ya moyen de transport bandai ko zanga ba jouer wana. Na ba information à notre possession. Oui. Lokola ba pandisa ngo to tambolaka. Tozo kalito imoko balobi. Ministre Gilwando mto a dekesaki a cheki bambongo na pona bana ana bazala loger pe bazonga na ville Mbandaka. Ndeko na koki kotika même pas ou évoluer na question wana. Omoni biso ndenge tozalaka awa, nous ne sommes pas des imbéciles. Soki moto asali eloko to kondimaki asali eloko. Tango Gilwando asalaka ba œuvre na ye ya bien net na ba chwapa ndenge atonga ba stade na même chwapa atonga ba assemblée provinciale.
esengeli bana chwapa bandima Très bien. parce que asali makamba evra bien na chwapa mais kosa kamparaka na makambo eza penda bien te ndenge bana wana bazongi awa ndeko c'est le ministre Marc Ekila moto afutelaki bango 46 billets. Nazali chef de délégation, c'est moi qui représente le ministre. Très bien. Tozui banawana, tomati na bango avion, il y a les images à l'appui. On a repéré yango. Tozui bango, tomati na bango avion, toye na bango tokomi mbandaka, ndenge tokomaki mercredi. Tozui ba oya bolenge, tozongsi bango na bolenge. Tozui ba oya bikoro. Tozongisi bango na bikoro na ba effort ya mwana mboka son excellence Marc Ekila Likombo o azali ministre ya transport pe ministre ya Équateur oyo ba jeune Équateur ba senga chef de l'État. D'abord je salue encore le chef de l'État et je remercie son excellence Félix Tshisekedi ndenge ayoka biso mawa apesa biso ministère makambo ya ba ministère wana ya Équateur makambo ba ministère wana na ba ministre ya Équateur tozalaka na ba ministre ya Équateur te il ne faut pas confondre tozalaka na ba ministre ya Équateur te tozalaka na ministre ya Équateur ministre wana pe ba na Équateur bazo douter non ndeko wana eza faux débat. Le ministre azali mwana basanko sous des pères et des mères. Ndako ne na mbandaka ezapi. Est-ce que na kongo poser une question moko. Ministre akoki kotonga ndako siko na mbandaka parce que vous avez besoin de ndako. Ndako wana ekangamaka. Ndenge ta msuto za na travail. Ndako a travail ekangamaka. Monsieur nani akenda une année 2 ans ayaka fungula te. Entretien makambo soko ye okuti bambonge bota na kati makambo bota na kati toza na débat ndako te toza na débat ndeke eloko nini ministre aza kosala pona développement Équateur eloko nini ministre aza kosala pona intérêt ya population Équateur. C'est ça la question eza ndako te parce que le ministre il est à Kinshasa même na soki pe asomi ndako wango ndako wana kozala ya yo sera fete zela na silisana na ebisa yo ndeko ndako wana kozala ya yo sera fete ndako wana kozala ya ngai langila te ndako wana kozala na intérêt moko te pona bana Équateur et kozala plutôt na intérêt nde ya ministre na bana nae parce que kufi bana ministre lokwa pe ba kozala wa te ndako etikali bweti bambonge koti banyoka bakoti na tandis que zela na évoluer poser question malamu olingi wa mbugu yango. Tandis que likambo akoki kosala pona intérêt général ezali ndenge tomona ki bandeko na biso bazalaki kuna na Kinshasa afuteli bango ba billet bazongi awa po bandeko wana bakana ko représenter province ndenge tomona asala makambo net ya ba bis Transco na lobbying na ye net azana kati ya gouvernement apaiser 5 bis Transco et komi na mbandaka oyo mema bandeko na biso na 500 francs ya pamba okomi wenji sekli. C'est ça l'intérêt général. Ils ont encerclé na mai pe na ibale. Non, tokei tozokende plus loin. Tozokende plus loin. Nos fois je salema na basankusu. Soki tozalaki na ministre Équateur. Dans la caméra ndeko ilangi. Soki tozala windeko. Parce que likambo wana na ngina faire voir bateau makambo ya intérêt général na intérêt personnel. Très bien. Nos fois je nenge salema na basankusu ndeko Séraphin. Soki tozalaki na ministre moko ya bisote ya Équateur nani alingaki aloba makambo na conseil des ministres elingaki aloba mate ba baleinière ba boîte ezinda mbala combien o aloba nani pe gouvernement tenira compte mo colonie mais grâce ya mwana mboka Marc Ekila Likombo nde alobaki makambo naufrage et pour gouvernement ba tenir compte nango mbongo ebima mbongo okaki tozo dénoncer na Kinshasa to leki na ba etando ekia ke no mbongo oyo ba pesa ki ba sinistre ya ba sankusu et comité tango to banda ekoloba makambo wana batu banda ozwango lokwa ba blague mais lelo mbongo ebima soki mbongo wana ebima c'est grâce à Marc Ekila parce que c'est lui qui a parlé c'est lui qui a abordé le sujet na niveau ya conseil des ministres pe conseil des ministres ministre Sama Lukonde à prendre acte ba décaisser mbongo lelo bandeko na biso oyo bazalaki ko souffrir ba sinistre bazalaki ko souffrir lelo bazwi gain de cause na bango c'est ça ba fait palpable au biso tolingi neti na basankusu ndeko toki kokena ministre Ekila tango azwi mbongo asombi ba matériel ya ba hôpital
presque 100 matelas, ba matériel professionnel, ba microscope, ba biloko oyo tali santé ngana yo to ebité asombi yango ekei ba kaboli na ba hôpital général, ba centre de santé examinene. C'est ça ma camo biso kaka na secteur na ya transport. Voilà. Bato bazo kufa chaque jour na ba balenière. Oui. Bato bazo kufa chaque jour na ba boato. Ministre Marc Ekila azu ba précaution nini pona ko silisa ba danger oyo bandeko na biso ba ko tambola likolo ya ba nzete pe ya mabaya ba masuwa to komona te ko tambola na ibale. Na ko ebiso lelo. Ministre Marc Ekila azwa déjà ba disposition pe kala mingi te okomona bandeko na biso ya onatra ba kotinda 2 bateaux. D'abord dans la province Équateur pas biso to enclavé na mai. Très bien. 2 bateaux wana ebanda kosala kaka Basankusu, Bolomba, Bikoro, Bomongo, Makanza et puis toko élargi yango tina Bwende. C'est ça les œuvres qui parlent à sa place. Ce monsieur-là, Marc Ekila, ne parle pas beaucoup. Et alingaka te soka zo sala makambo na ye abanda koloba. Yaza Facebooker te. Yaza TikToker te. Yaza moto à WhatsApp te. Qui est partout, ok. Au kangi photo na Séraphin, ba tche na Facebook. Au kangi photo na Séraphin, ba tweeter. Lui, il n'est pas comme ça. Et puis, yende ngomon na ravanda rawana, asalaka ba acte sans trop de bruit. Ndeko ilangila, tango zolo ba makamba bandako, il faut simbate. Tango bokenda ko sala misala libanda mboka. Ezalaka pona intérêt bota la place bouti. Il faut ko tonga ka pe na mboka na yo pona epesa valeur pe ya mboka na yo mieke biloko wana eza ya yo mais il faut ko tonga na mboka na ndeko ilangila. Mais ndeko moni soki na seki parce que na faire voir yo makambo ya intérêt général na intérêt personnel. Soki ndeko Marc Ekila zu apesi ba jeune misala. On est intérêt général. Très bien. Soki ndeko Marc Ekila zu atinda ba transco na mbandaka. Les intérêts général. Soit qui a joué tinda ba matériel ya makasi ya kitoko na Basankusu. Les intérêts général. Voilà c'est ça intérêt. On a loko o ko ko poser la question de yangwana ndenge mwana mboka Marc Ekila dans 2 mois ou à côté réalisation ni na sali na tangi lui plus de 9 réalisations. C'est ça un homme. Il travaille sans bruit. Il ne travaille pas pour intérêt à Facebook et WhatsApp. Voilà, il travaille pour ses frères et sœurs de l'Équateur sans tenir compte il y a fait mon propagandiste. C'est pour cela qu'il ne travaille pas sur ça. Il travaille pour aligner Équateur, aligner émergence Équateur, aligner développement Équateur, aligner les jeunes Équateur va émerger. C'est ça un homme. Mais pour Nandakos, est-ce que si Marc Ekila ici, non. Mais le problème est que likambo ya intérêt général likambo nini ekopesa ntombwa ekopesa bénéfice na bana Équateur. Très bien. Marc Ekila ligne. Tozonga na province ya Équateur, où tu voyages oye, oya ki otika ba joueuse, ozongi si bango na bamboka na bango. Merci na son excellence Marc Ekila na bana yo na ba démarche osala ki pona bana na bazongela ba classe, bazongela ba parents na bango pe bazongi na nzoto kolongono. Au commune na ville Mbandaka na province na yo Équateur, politique ya province ekendeni. Omoni yango ndeni. Bon, pour Nangaï, d'abord, notre démarche était la paix, de retourner la paix dans la province de l'Équateur. C'était ça notre démarche. Mais pour l'instant, dans la ville de Mbandaka et la province de l'Équateur, il y a la paix. Je vous confirme qu'il y a la paix. Biso ba misusu yo Séraphin yo yebiango bien. Ezalaka wa benda tika simba singa kanga kanga salama. Mais aujourd'hui, tu vas y biso calmement, na se abanzete, personne n'a inquiété biso, toujours ça l'émission na biso calmement. Cela prouve que l'Équateur kimia et zonga. C'est parce que bon que combat on peut quoi aboutir n'a rien. Toti kana biso kaka to luka kimia to fanda to continuer quand ndenge za kakala. Il faut que ça rabato vérité ndeko ilangila. Mais quel combat? Non, ndeko. Tolemba combattre. Biso combat na biso ezalaki to bandaki ko reprocher. Bozonginde au bon côté de l'histoire. Donc comprendre que côté à gouverneur ezalaki côté à malamu, bino bandaki ko bunda côté mabe. Non.
biso to bandai ko reprocher gouverneur de province pour la gestion, ko reprocher pour l'intolérance, ko reprocher pour na kokanga bato pamba pamba, ko reprocher pour na makambo ya mabe. C'est quoi majesté? Mais na yebisu yo que gouverneur a amélioré. Gouverneur Bobo azali gouverneur on a félicité. Il a amélioré tout. Le gouverneur a kangaka isu batote. Pour preuve tout le monde a bayoko bazo telengana wa, ba biso tozo telengana librement, ba vient artir bankita. O toloba nyonso pour na gouverneur. Il faut applaudir comme le gouverneur Bobo. En dehors de cela ndeko. Le loyo tozo vivre paix totale. Makambo nyonso o biso toloba. O toloba. Est-ce que tu es inquiété? Tu es inquiété? Bon, parce que c'est la démocratie. Mais voilà ce que biso to bandaka ko linga pa ya gouverneur Bobo. Nde a commis ça pendant démocratie totale. Il y a la paix qui règne dans la province de l'Équateur. Il y a tout. Et puis le gouverneur a amélioré. Le gouverneur a sali misala où ils allaient visibles. Mais ndeko, ngana uti biko. Mais makambo mwana mboko na Bobo asali. C'est grave. Oh. J'ai quitté Mbandaka na moi moto dame Tibiko na sali 2 heures du temps. Na moto dame na moi moto dame. Mais auparavant Biko c'était 4 jours 5 jours. Na komi na Biko, j'ai trouvé comment le gouverneur Bobo aza kotonga stade. Mais stade ezali ya ba maquette te a Ouidal te ezama malokuta ndeko moto azotongeza eza Bobo construction. Yo boya makamunyo sa Ouidal. Parce que nga na uti Biko, nga na lingi likambo net Ouidal sala stade na Twapa. To mona kangote. Nga na uti Biko ngai moko. Na kuti ndenge Bobo construction baza kotonga stade ya Biko. Eza Ouidal te. Eza gouverneur Bobo. Même Biko mobimba. Bazo sepela. Bazo sepela que non, ces messieurs-là, vraiment, ils travaillent. Même s'il n'y a pas de moyens, c'est pour cela que nous réclamons et pas à Mokonzi Mboka. Asunga gouverneur Bobo. Pour renouveler la confiance. Oui. Parce que misala to moni yango, to tika kimboka plus de 2 ans. Mais toye to kuti ba lampadaire ezopela. Même na ba venu mosusu na tangeli yo okukamo, ba boso libondo. Chez moi à Bokotola. Il y a la lumière. So oye na minuit au kotina et puis au kotina ndako no calmement. Eza na question moko batu batu na kinga balobi, tu na levision de ko ilangila. Balobi tango bosala peut-être ceux qui transfèrent politique, ceux qui transmanchent, ceux qui tombent en nini. Et ça là, le lo le baki mabe awa, lobby ozongi awa, ezarani. Non. Transfert politique est raté. Ok. Biso to lobaka. Vagabondage politique. Vagabondage que le Messie avait utilisé. Non, c'est pas non, moi on a vagabondage politique existe à raté. Très bien. Et puis ce qu'il faut savoir, la politique est dynamique. Mais biso to ça les dynamisme politique té. Tolobine vérité. Ok. Toye biso moko to palper réalité à terrain. To moni que non le gouverneur a sali mosala. Makambo to banda ko reprocher ye sikoyo akomi ko sala yango. Makambo assemblée provinciale. C'est ça bon gestionnaire. Félicitations au gouverneur Bobo. Les députés provinciaux bazar réhabilité, mais jusque là c'est la juste siégeté il y a quoi? Ni les autres ba députés on a ba cote vraiment l'assemblée. Parce qu'ils sont réhabilités. Mais oui, ils sont réhabilités. Mais qui refuse que Bakot Bazo siégeté jusque-là. Bah siège à Rawat. Na plénière, n'est-ce pas? Bisonyo soto tu mo na wa groupe ya ba mama Molebo, na groupe ya Babouka. Vraiment il y a la paix. Le gouverneur Bobo, je te félicite pour la paix établie dans la province de l'Équateur. Chose étonnante ndeko. Ngai moko boye na ke ko mona mama présidente Molebo. Bouka Lopoulo. Peter Lopose, Jean-Marie Mboyo, Elodie, viens à Bisso Chinarambo, viens à Bisso Elongama, Boye, Batelami Bazo Seka, cela prouve que ma députée Bazonga. Pour ça, Bazonga, tu as Seka, Bino nyonso bozana kata hémicycle pe bokangi ba photo, zo profiter pour na féliciter bureau maman Marie-Josée Molebo, o lelo à réunir ba député nyonso o bazalaki ba jeboé
G13, G7, G boy. C'est quoi ils ont une assemblée provinciale de l'Équateur. Makamba G13 na ba G boy eza les soute. C'est ça notre démarche au Tolingaki pour paix ezala total na province Équateur. Donc yo ba démarche nyonso zala au sala wana ezaki juste pour la paix Équateur. Juste pour la paix de l'Équateur. OK. Comme maintenant la paix est rétablie, moi je suis content. Et je suis maintenant nini tout ça. Je suis très content parce que paix ezali totalement na province Équateur. Ndeko sera fait. Ba institution, ils ont fonctionné normalement. Gouvernorat, ils ont ça mosala nango. Assemblée provinciale, ils ont ça mosala nango. Maintenant, il y a la paix totale. Je félicite les institutions provinciales ndenge ba rétablir paix totale na province Équateur. Gouvernorat, ils ont ça mosala nango calmement. Assemblée provinciale, ils ont ça mosala nango calmement. Population, azotambola librement. Awa to kakalisu maramba ba kuluna te ba travaux ils ont ça le maya gouvernement provincial n'a précisé. Il y a gouvernement provincial ils ont ça le calmement. Ndeni bato ba oyeba ba travaux au gouvernement provincial na gouvernement national parce que bato ba sala vraiment confusion trop. Mais ça la nyonso ça le marana province Équateur na ville Mbandaka ezala kaka ona mbango wana uti Kinshasa. Ona mbango wana za gouvernement national. Il y a gouvernement provincial, babando salango siko ou bien basalango de akala. Bon, ndeko journaliste, motuna wana eza très capital. Très bien. Omoni ata banzela ndenge esalemaka. Ba route en caractère provincial ezali. OK. Ba route en caractère urbain ezali, pe ba route en caractère national ezali. Très bien. Ndenge to monde ata musu to pesa exemple de libération. Libération ezali route en caractère national. OK. Tu peux faire exemple de Bonsomi. Il y a un autre Bonsomi, c'est route nationale numéro 2. Très bien. Parce que c'est un caractère national. Ce n'est pas le gouverneur qui va décaisser l'argent pour construire route one. C'est un gouvernement central. Gouverneur à Koya, c'est le gouvernement provincial, c'est un banzela na yango. Oh, mike. Oh, ils ont bongisa. Itela ezali nini ya urbain. Urbain. Yango mona ba projet neti ba PDI et bongisa ba itela et bongisa ba ya sanyama banini parce que on eza projet moko na niveau ma misalo yo lobi gouvernement provincial eko sala eza wapi bana mbandaka baye bake ba sala place tel wana bune misalo anezo sala ma eza gouvernement provincial tanga misala ya gouvernement provincial et monsieur eko sila te to kenda ti lobby parce que tozomona ndenge gouverneur Bobo aza kopalola banzela ba route nyonso komi praticable. To pesa exemple na nokaka ndenge gouverneur Bobo abongisi kaka nzela na ka national ngo wana po tozela makadame ya a réhabiliter nzela depuis Mbandaka ti Bikoro mais catastrophe na fond propre ya gouvernement provincial. Mais na bien alors on est na ngolo bate. Tu peux par exemple balabala nyonso yo sera fait ozo rouler na moto na yo na mona ko chaque jour ozo rouler ba 80 à l'air liboso e bakango zaka ba potopoto obiso na Mbandaka to benga mekendi mais lelo yo banzela ekoma bien. Tu peux par exemple lelo éclairage public ezali ville Mbandaka mobile na ba venu mais ben éclairage public on les osunga quand même hein. Mais les osunga quand même degré ya mulili ezaki na yo loba ke no ba éclairage public ezako sunga biso makasi merci gouverneur Bobo mais to ko senga sur électricité kozo senga électricité mais mona ki démarche oyo bakendaki Kinshasa bato balobi signature wana eza non mais ça c'est faux qu'on a jusque là signature en peu misala et bandi est-ce que misala nyonso za il faut ba ya basala étude de faisabilité ba kei ba sisi ba signer ba contrat nga ba signer na gouvernement provincial donc kala mingi ta tozo électrification normale. Très bien. OK. To monaki yo na ville Kinshasa okendaki ozo déplorer misala ya société chinoise o ebandaki ko sala na ville Mbandaka banzela du genre ndengwana et sikoyo ye na ville Mbandaka okuti misala wana ezokendeni ndeko nazali na regret total lisusu regret o nazalaki nango kutu liboso na o nazana ngo sikoyo o ya sikoyo eleki
ndeko na yebisu yo ke société chinoise wana oto bandaka ko déplorer que bazo sala misala pas de tortue bakanga ba chantier basala ka iso eloko te bakoma kolia bakotosi na ville mbandaka. Société wana, pour votre information, chef de l'État a préfinancé pour bongisa babalabala, ba macadamiser babalabala. Lelo société chinoise wana bakima. Oh. Bakima ndenge société chinoise bakima bamata masuwa bakena na bango nde na chwapa. Oh. Misala ekangama na mbandaka soko kei na chantier. O bango bafungolaka. Okuta même na mituka ezate. Mosala moko esalema na ville ya mbandaka te, société kanga ekenda neti ba mesanaka kolia même na banzombo na kwa ya veni ya sayamana munjiwana basino bakenda ata na banyongo ya bambisa kokalinga ya petite sœur na ngama kwa sala wana na nini. Mais eza kokamwa bakimi na nyongo nzombo. Bakimi na nyongo bon soki bato bazokima na préfinancement au gouvernement central. A préfinancé au chef de l'État. A préfinancé pour banzele salema en Équateur. Pe bato basali eloko te. Bakangi ba chantier bakei bakimi. Boni soko mbisi ba est-ce ba oka mbisi. Ndeko sera fait. Yango tozo sengana IGF. IGF bomeka kotala société chinoise wana bakenda basala eloko te bakanga ba chantier lelo population Équateur baza ko souffrir. Chef de l'État mbongo préfinancaka pona banzela ya Équateur nzela moko ezate société wana bakanga pe ba chinois bakenda. Siko population Équateur kama totozoleka ba victime. Après passage à chef de l'État, eloko moko esalemaka lisusu te. Mosala moko esalema lisusu. Misala esalema te bakanga ndeko Séraphin, bamata masuwa bakenda na chwapa. Bongo ba chinois bayaki osala mosala pona mboka. Pe bango bakokima. Est-ce que ezaki na bato ya sécurité te bamoni bango bakokenda? Na yebisu yo ndeko place même na ba masuwa ngo etelema eza ba place ya kokamwa selon ba information toza nango. Babi maswa etelema soki na zamba, soki na bolenge, ba chinois bazo mata na butu soki na butu soki ale ba matisi na mituka. Où en sommes-nous? Alors ndeko Ilangila ozo déplorer na fonctionnement ya ba chinois na province ya Équateur. Ah pe tomoni mokonja mboka akokende be pa ba chinois akendaki na Chine kuna akutani na mokambi ya ba chinois a sololi na bango et puis akosenga ba chinois ba ya isusu ko travailler na biso na mboka na biso. Est-ce que démarche wana na ndenge ba chinois ba ko kima boye ko za bien? Mais ndeko chef de l'État sali eloko malamu. Il faut qu'on ndima yango. Mais si konde il faut ba pona ba société o ezali sérieuse. Très bien. Ezala ba société a bilokota lokota te. Ndenge ba memela biso na ville mbandaka lelo ba sala musala te bakima. Bazwa mbonga gouvernement ba lia yango. Pe bakima. Sikoyo nenge chef de l'État a sololi penza na président de la République ya Chine. Chef de l'État a zwa ba société eza sérieuse. Ba ya ko continuer ba travaux oyo déjà mbongo ebima. Awa na Équateur tozo souffrir na poussière. Mbongo déjà ebima société botindaka ya ba chinois bakanga chantier bakima. Société ekima. Société mobimba ekima. Et quand on va chantier, ça va être salade. Voilà, mesdames et messieurs, comme vraiment coché je vous rappelle que je suis avec le gardien du temple, le gardien du temple, Molo Beliabana Équateur, le défenseur des Équatoriens, Joël Ilangila, Nayende, Toko Sala vraiment ma solo, Toko Pesabino d'information, Yamakambo Nyon Sowe en Équateur. Malgré bato balobi a bongwane Ilangila a changé, Ilangila a lié Mosuni. Bon, ndeko Ilangila a changé wapi? Na comme l'église ni. Bon, toko ebate, babi to tuno mutuna yo. Balobi ndeko Ilangila, yo za le rôle à Jésus, oza le rôle à nani, omniprésent, omnipotent, oza partout. Tu es avec Giloando. Te nazalaka na Giloando. Il faut na bana koloba bato tout nazalaka na bana. Avec Willy Bakonga. Bon oui, nazalaka na Willy Bakonga. N'assiste à question s'il vous plaît. Willy Bakonga, tomoni yo susu mikolo yo, Ilangila na monoko na marque kila et comme maya komela.
Marc Ekila, Maya Komela, Marc Ekila, et pas Ilangila Torofandate. Avec le gouverneur Bobo Boloko, au juste Bandeko Ilangila, Yozaka Wapi. Yo fanda kesika mokote. Ah bon? Merci ndeko avana no lo benga déjà gardien des temples molobeli abana Équateur. Molobeli abana Équateur, il faut sur la rana ba kumu. Pas ba lobi adage mon en français lo ba yo fréquentaka nani. Très bien. O solo la kana nani pozo amayele. Ndenge moninga joa ilangila wa. Tango mosusu couronne ya suka. Oyo ba notable na biso loko avie mokolo apo mona vie ndundu. Bango mo balobaki bakotikela ngango. Bakotikela ngai. Bakotikela nga couronne wa. Po bango moto bazasko de notable Équateur. Très bien. Bango moto bakotikela nga couronne wa. Parce que na fréquentaka d'abord bango po bazali ba bibliothèque ya Équateur. Très bien. Ba yebi histoire politique ya Équateur. Ba yebi nini esalemaka ti lelo. Bamona yango. Yango ndeko. Il faut na fréquenter ba grand. Pona yeba siki makambo nini onga na lobaka. Yango moni makambo nyoso na lobaka ezalaka vérité pe botaka mbuma. Bato na mtu batinda ka. Bango te bango nde ba expliquer kanga ndenge makambo ya mboka ezali. Omoni mboka na biso tango tozalaka na époque ya Mobutu, likambo X songolo elekaka. Tango to komi na époque ya Laurent Désiré, likambo X songolo eleki. Tango to komi na époque ya Joseph Kabila, likambo X songolo eleki. Tala sikope na époque ya Félix, likambo XY ezoleka. Très bien. C'est ça, il faut. Mwana mayele yo kakatoli ya mikolo. Yango na yo kakatoli ya mikolo, yango na zalaka na mikolo. Na zalaka na bango, na kowanga na te. Biso priorité na biso. Ndenge na okaki ote koloba eloko moko bosala na ya Équateur ma mère Équateur mon père. Équateur mon père mbandaka ma mère. Très bien. Biso pe pas ba politicien ezali parti politique na biso. OK. Ezalaka na Équateur. OK. Priorité papa na biso ezalaka na Équateur. Maman na biso mbandaka. Mbandaka. Ba prénom na biso ne ba parti politique. Ya ngwana photo pesa trophée na maman na Nambomba waza initiative. Félicitations na malikambo maman na Nambomba sala parce que biso to bakiseli Très bien. Que ba prénom na biso nde ba parti politique. Voilà. Ndenge yo Séraphin nga Joël ben okuna mosu Fabrice. Biso nyonso to bundela. Biso nyonso tozali na province Équateur. Voilà. Ba parti politique wana eyende ba prénom. Donc yo talaka no casquette wana te ya ba. Non, mais yo ko tala casquette ndenge ni papa no yo wana mokolo wa pombo. Yo ko kenda te pa mokolo wa pombo za na FCC. Grand frère na yo wana mais Marc Ekila. Yo ko kenda te pa Marc Ekila za na FDC. Très bien. Kulutu na yo wana papa na yo José Ndundu. Yo ko pas José Ndundu te pa José Ndundu azana ensemble. Biso totalaka intérêt nde ya Équateur. Total intérêt à ma parti politique. Voilà ndeko ilangi la question moko poto kobana. Balobi Marc Ekila akosa misala kaka na basankus. Akosa ba déclaration na ba conseil des ministres kaka ya makamba basankus. Mais mbandaka oza miroir ya province ya Équateur. Silence radio. Misala était alors moko était. Mais c'est faux, c'est faux. Ndeko na koyebi sonanu. Marc Ekila kaka ndenge mona président de la République ya. On a Marc Ekila azali vice-ministre. Marc Ekila kenda ko fungola parc en bois aller-retour na lukolela. O eza avantage lelo bato bana ya Équateur bazwa avantage que non lelo soki mabaya ezoleka bako sala ngone na lukolela. C'était Marc Ekila non? Yena déjà au Jefrem. Akenda aller-retour. Chef de l'État, mais Marc qu'il a précipité, a accueilli pour l'intérêt Équateur. Très bien. Accueilli kuna, ba fungoli ici parc en bois wana, o epesa ba tomisala, o moni même na ba au Jefrem, et ça c'est quoi installé très bien en Mbandaka. C'est grâce à Marc qu'il a ndeko. O ana moto aza ko sala pona cette territoire. Lelo a futeli ba joueuse ya bolenge na bikoro, ba billet à loger bango to yeko tika bango. Wana za ba sankus. Mais albi akendaka mingi basankusu mbanda. Oh mais tant que tolobi ki akenda basankusu combien de fois kenda mbala moko. Kana ya uti ko kende basankusu.
sur invitation. Mais Mbandaka banda comme ministre, il faut que la petite ça l'invitation. Non, mais Mbandaka depuis comme ministre, a tout un chef de l'État. Aza ministre national. Aza ministre national, papa. Ça l'invitation sur Aroyate. Tant a aidé bato na biko, a aidé bato na lukolela. Eza Équateur te. Il faut que Mbandaka na no ekitala na Mbandaka. Ye moko ayebi ke azali ministre national. Mais azali ressortissant à cet territoire. Tous en année électorale ndeko Ilangila. Merci. Année électorale ngoyo place tout le monde a rabino mito et telemi. Place tout le monde a rabino bokomo somba ba billet d'avion pour na ba joueuse. Place tout le monde a rabino bokomi ko sa misala pour la province ndeko Ilangila. Élection ngoyo. Tous ndeko Ilangila candidat tous les ndeko Ilangila kana kolobela ka population boye lokola défenseur ndengo lobaka tope ndeko Ilangila koya lobi mbalo penga na yena côté tumba politique active. Bon, tout le monde bayebi que naza candidat. Très bien. Na ville Mbandaka. Naza candidat député national et provincial. Au long présidentiel. Ouais, siko tozo soutenir Fachi. OK. Parce que vision à Fachi motonyoso a désisté. Non, on a désisté pour na chaka na noté. Na no saka me na chaka te. Donc wana ils a désisté. Non, ezalaka annonce. Annonce ndenge moko président Félix alobi non to accompagner vision nae, total pe vision eza bien. Toujours accompagner président Félix. Très bien. Naza candidat député national et provincial na ville Mbandaka. Et puis naza candidat pour na raté te pour ndeko Serafenga bato nyonso na soutenir bango baganya. Siko yo moko ye. Siko ngai moko na ye comme candidat na ville Mbandaka. Automatiquement il faut na gagner l'élection. Quand même pe na lobby mingi pour la population équateur. Population baza reconnaissant. Baza ba nyamate pour ye na mbongo oye na polo ba voter. Mais bayebi ke moto yo a défendre biso bisika nyonso peut toujours guerre de cause. Ça toutefois to pese mandat. Yango touro bango ma balobi na babi non. Ndeko Ari Thomas Lokondo akufi. Moto akolobela biso malamu kuna na Kinshasa ou bien na ville Mbandaka azate. Tour oyo tozo peso bendele. Tozo peso mandat officiel ya kolobela kabiso. Pour au lobby mingi, vous êtes les représentants valables ya Ari Thomas Lokondo. Est-ce que ebi bato baloba mingi libanda na kati kuna bafandanya? Bon, bato baloba bango bazalaka na ba intérêt ba misu bazalaka ba journaliste ba misu bazalaka boyo. Mais surtout to mona ba ba film boyo. Ba journaliste te. Mais moi je suis pas journaliste. To banga tege. Moi je parle au nom de la population. Kuna bakokanga monoko ndeko Ilangila. Tenga bakanga monoko te yo ebiango bien. Nga le contraire bakoma kolukangane na ba militaire. Ba bikuna isolo monsieur beta maka. Libanda pe isolo monsieur beta. Te nga eza boyete, nga soki population apesi nga confiance na ko kende po na ko défendre ba intérêt ya province ya Équateur pe ya ville Mbandaka. Très bien, ndeko Ilangila caméra ngwana. 1 minute solo na bana Équateur. Merci Mopandi Sango bana Équateur kaka ndenge na yebisaka bino na lobelaka makambo o ezali sincère. Mission na biso ezalaki to rétablir paix na province ya Équateur. Maintenant la paix règne. Mission na biso ezalaki ba député ba réintégrer assemblée provinciale, ba député ba réintégrer assemblée provinciale. Baza ensemble. Mission na biso ezalaki gouverneur Bobo asala misala, gouverneur Bobo aza kosala misala. Mission na biso tozo continuer kolela, tolela ki makambo ba sinistra ba sanku solution ezwamaki. Biso yo toyaki to accompagner ba joueuse ya Bikoro. Biso yo tozo continuer kolela kaka pona ville Mbandaka pe province Équateur ndenge société chinoise a escroqué biso mbongo yo chef de l'État après financaka yango. Toko continuer koloba makambo o ezali réel o ezali makambo ya bino population boza kotinda ngai na lobaka na ko continuer koloba yango sans faille. Yango na sengi bo continuer ko pesa nga confiance o bo pesa ngai. Le chef de l'État a boaka regard na ville Mbandaka parce que mbongo o après financaka et loko moko isalema te. Très bien. Banzela isalema te. Très bien de Ilangila. Très bien de Ilangila. 5 ans parce que tout le temps on aura 5 ans parce que tu dans quelques mois. 5 ans il y a président Félix Sekedi. Ndeko Ilangila on repère ba trophée moko. On repère sa trophée moko. Na meilleur de meilleur
ya bayi politique ya Équateur opesa nani? Marc Ekila Likombo. Merci beaucoup, émission esili. Merci.